mbote ya mingi na bana nyonso ya Kongo bandeko na ngai nayebi ke mingi bazotuna me toyo Kongo tozomona ete likambo nini esalami na toyo Kongo bandeko na ngai likambo esalami te eza kaka nde nasali mwa changement na vie na ngai nabakisi mwa makambo mosusu mpe ye nde ezalaka bavie ya poto baoccupation nakomi na temps moke vraiment napesa bainformation na bato bandeko programe lelo ekozala na Kikongo nakosenga pardon na Lingala nakosenga bino kaka nde bokota na programe na biso na kanal na biso bomikomisa kombo ya kanal na biso Ana Le Congo ANA space NE space Congo KONGO Congo ya K. Soki okoti na YouTube obeti Ana Le Congo okomona biso ngana kobima wana bandeke bo s'inscrire na kanal na biso topesaka ba information ebele kibunda kwa mankisi ko ndeko na ngai José Wanduka lelo oyo nakolobela likambo ya ndeko na biso Rive Kono le 27 video na ye bimaki bile nesutu bomoni yango alobaki le lauréat de la SAP aloba ndeko nakotiela bino extra ya video ya Rive Kono eloko na CPE na yango Rive Kono coup de chapeau bandeko namoni bandeko nyonso tu bana bazombo bazalaki présent Rive Kono oza ndeko na ngai King Vakwe ndeko na ngai Adam Kweno Maître Jibril ndeko na ngai Kiamisito Docteur Socrates Uta Polo bona petit frère nanga manu na ngai na Angola manu Miguel Narciso endiona mbuta utuka yani petit na ngai ane kule mampasi na Paris petit Debacho petit Bonakanka bana ya kanka mata nyonso tu na Matadi na petit mbote na bino kulutu na bino petit mbote ndeko na ngai Domingo Chipetokele leki na ngai Godinho na busa na petire na ngai te bandeko ndeko na ngai Simon Bongo ibene kembote Manu George na Belgique Manu kembote kiapo Nzolu Vonda Leonardo ndeko na ngai nayebi koza na Pointe Noire epai obungisaki eleki ya mobali. Mes condoléances toujours les plus attristées à toute la famille. Là, ça vient de ton frère qui amène au Tukayandi. Kiembote kokanda dia ukulu diele Congo, Mama Mimi, Chamindele, Mama Tafika, Mama Bibish, Mama Isabella Bunga, mbote na bandeko nyonso tu ya basi, Mama Agida, kimbote ki yako unibene kimbote, Mado, na Paris, na Rouen, je te salue cette fois.
Batu baza ebele. Manu Masivi, Ngombo Masivi, Pasteur Simba. Libota nyonso ya bana ya Ana Nekongo. Oyo balandaka nga na mokili mobimba. Mbote na bino. Euti pala ndeko na bino. Oncle Zola de Mwitu Tempo na Suisse. Bana nyonso ya Angostar na ponite na longolite. Mbote na bino. Lelo na kolobele ya bino ndeko Rive Kono. Sur video na ye asali les lauréats de la SAP. Bandeko Pangyama Kiala Kubila kuna Irlanda. Visikeni Monkaka Apasha Bora na Holanda. Airma Rodrigues Esther Rodrigues na Holanda. Kimbotiki hapo. Pangyama Emanuele Diamulungila Kimbotiki haku. Kwetela diotamba Manzambi yeleki ya konketo tuki kuzulubwa katolo kako. Mone lombele lefu kufumu nzambi. Umbani kakimbote. Bandeko tokende nano totalement extra ya les lauréats de la SAP. Bongo tosala commentaire na biso pona lelo. Bandeko na ngai ndenge na lobaki ke lelo oyo na kolobela King de Kimakuta Rive Kono. Bandeko bouti kolanda extrait ya Rive Kono ya les lauréats de la SAP. Bandeko kiese kiama na kati ya video na moni penza ke Rive Kono alobaka ki ye aza angolais. Alobaka yango. E na SAP ki angolais ezaka nango te. Na SAP oyo aza na mbongo na ye, asombi SAP na ye, bilamba na ye, alati, amibengi saper. C'est tout. Bandeko, bopesa ndeko oyo chance asala musique na ye. Je comprends que eloko oyo tungisa biso, mais ayembeli bilamba oyo bisino soto lingaka. Mais soko moniki yo zako se figure na likamba na oyo asali. Pourquoi o sepela ngaka te to bina to sala ilongo to sepela ensemble? Pourquoi koya na ba penser o eza nango hors sujet? Na sepeli na ndeko nanga Rive Kono na acte yo sali po misu nanga imoni. Vraiment entre un ami et un frère, le choix est clair. Soko moniki ye azakine kaka camarade. Alingi ko ye ko chambilinga na makambo. Faut que écarter. Surtout so kazandi kona yote aza munoko na yote. Faut que écarter. Na sepeli parce que na landaki nungu wana. Alors mutu azali mbeni azandi kona biso te. Azali moti ya mutema mabe, il faut que écarter ye. Na sepeli na moni bandeko mingi apangiza mabisike nima. Elinga nango José Wanduka na lobake no ba visike nima baleki mingi kaka na moni José Wanduka kati kuna na kati. Et puis na moni oncle Zola te. Ba wana ba visike nima misusu bazangi kuna na moni bango te. Il fallait bazala. Nga naza mutu ya polémique te. Bandeko na ngai nayokaka bino parce que tobenganaka tosololaka. Tango mususu video ya ba insulte oyo bato bazo commenter sur peuple na biso botindaka ngai. Mais ngai nalingaka bandeko na ngai nyonso sans exception. Nga na défendaka patrie oyanga. J'ai toujours dit na banga raté. Soki likambo eza malamu te na koloba yango, toko solola yango, pe toko débattre yango, to écarter yango na nzela. E kabola biso te.
oyo ezali ya malamu tozala na yango. Bongo te ndeko na ngai Nsunda Tezu na mama Arlette Tezu lobani kakembo te ko mama Disengo Moka, mama Emma Disengo Moka, mama Kembote Kiaku, mama Lukombo na Alemania, mama Mbote Yange muzimba na ngeve bandeko na biso tozala motema malamu to acceptaka batu. Rive Kono alingi kaka sape ezonga, abakisi mwa idéologie likolo ya idéologie ya Nyerkos, alingi de ko remplacer Nyerkos te, mais azo parler kaka ba penser oyo Nyerkos azaki na yango, c'est la sape. Alingi faire comprendre que non, tout ça va délinquanter, mais tout s'organiser. Abi, c'est une idéologie. Il y a la boule paix, ça perd. Ne sont pas des voyous. Bande konangai to mélanger ba makambo mususu te. Rive Kono alingite aboto la nationalité mususu te. A garder nationalité na ye. A lobite ke anga parce que ndeko nangai tango botoli nationalité ya batu olingi pe okuma mutu ya pays wana. Bandeko, Rive Kono a lobité comme un Congolais. Non, il n'a pas dit ça. Il est toujours angolais. Donc, ce qu'il est toujours angolais, a comment ça perd à Congolais. C'est impossible parce qu'il est angolais. Mais Azako parlait sur la sape. Donc, to lataka, to sabiaka, to saraba vanité nabiso, to sepresanto to nabiso sur la sape. Bandeko, totika makanisi wana ya ko se comparer, totika makanisi na kasani kite ye alingi abotola alingi asala boy te. To sepela na mosala oyo ye azako sala. Moi je pense que azako unir biso alingi kaka ke guwana tokomaki ko perdre guwana ezonga. Donc, Gouane Zonga a un chacun oyo alinga iloko wana qui est la sape et l'habillement. Peut-être azozanga moyen ya ko passer les messages wana. Ngana moni na faire passer message wana na batu. Peut-être ngai na ko expliquer yango ndenge mususu. Je pense que dans la vidéo, tout le monde est content. Tout le monde est content. Kaka batu oyo bayaka na bokaboni ko kabola batu yende to bangonde ba écarter bango. Ndeko soko kena libota ya batu ba accepter yo ko yana songi ya libota na yote na libota ya batu mususu. Parce qu'on est libota na bango. Na sepe na acte Rive Kono sali ache barrière ya munene na muto yaki na songi ya bozoba kota na libote ya batu. Allez, bo bengani ye bo écarter ye. O garder toujours libota na yo ndenge ezalaki. J'ai vu tout le monde là-bas. Na sepe na moni ba Jenga Samuel na sepeli. Na moni Gabi kuna Tumbu na sepeli. Na yoki ba kombo ya libota nyoso. Ba Simon Bongo, ba Petit Martins kudimana na yoki bango kuna. Na yoki ba José Wanduka. Sisi selenge na yoki te nzevo kanda dieto. Na moni vraiment kamite kuna nzevo endiona leki yako. Donc bo tche barrière mo paya kota te. Ameka kutu te. Na sepe na acte wana parce que misu na ngai moni. Naza na posa te batu ba comprendre le message na lobby. Je dis quoi? Mais ndiona na rabo bisiki nima. Ba kuisi ma to bobe mono. Et ça linga plaisir.
bandeko embeni José Banduka yokanga bien, Rive Kono yokanga bien, Kamite Kiala Kubila embeni kakunsisa mupambu batako embeni kaluleni kunsisa mupambu batako Manu Zakaria Mayala maito popo makeleka Manu Masivi Maître Djibril Panga Mashora maito popo makeleka embeni kakunsisa mupambu batako kalinda kulu natine sumbula bolinga ki botika ennemi akota na mboka we ya bino na sepeli ke bino nesu bosangani bo comprendre mete oyo ennemi no tozo yamba ye malinga bongwana alors bo écarter ennemi wana na sepeli na moni bandeko mosusu pe oya biso o bazana bolingo bazalaki wana amoni ke awa basbandimi ye bozaki na bango elongo bandeko na sepeli na sengi na bandeko nyonso bomoni eloko ya Rive Kono ebimi bosomba yango bosomba ezala CD ezala ko charger soki komala bosalaka yango bosomba yango bana ne Congo bosomba miziki ya ndeko na bino lokola bolingaka yango bopona koyoka yango na ndako bozosepela yango koyoka wana kotala wana yango esengo na yango bénéfice na biso oyo asalaki amoneli yango pasi lomeya ekote pa na ye yango bénéfice na ye donc ye ndenge ye asali abatango na bato oyo aye na bango oyo biso tokosomba oyo ye akozwa akokabula na bato wana na ndambu ye akolesa libota na ye mais biso ekotika na biso éternellement parce que tomana koyoka yango tomana kosavourer yango du jour au jour oza na voiture ozobeta yango oza na ndako botala na baninga bozomela mwako bozotala yango bozomona bilongo baninga omoni tala cousin tala ndeko yango wana esengo na biso bandeko tozala kitwadi tozala ensemble bosangani koyokana bomoko bolingo eleki nyonso soki tozokabola ye alinga koma esika boye bandeko na ngai okoki kokoma moto te parce que nzambe asala biso moko okoki kosala ndenge moninga wana asalaka mais okoki kokokana te ndenge ye azalaki kosalela bopesa chance na ndeko na bino Rive Kono asala banzembo ezo parler sur sape lokola bolingaka sape soki okende bafeti ntango ezobetama oza na mwa chance ya kotambola parce que olati kitoko oza na chance obina kitoko parce que olati kitoko to olakisa bilamba na yo na feti ndenge bomesana kosala mais esalemaka mingi tango babeti banzembo ya boye parce que je ne pense pas que soki babeti nzembo ya oke jazi ya rumba yo kotemba lakisi bilamba na yo osala yango te kaka na banzembo oyo ya boye donc bandeko oyo ezali innovation nous devons apprécier banzembo ne akala ezoparle sur ça bokomonaka no ntango mosusu bakombo mosusu ezalaki kuna na batemps oyo ebimi sikoyo tozoloba yango te tokolobela yango te ekosala esengo banzembo ya mikolo oyo ntango nati bakombo ya sikoyo na ntango akala ezalaki te ekotelemisa yo mpo samiki no ngai kombo ya sika naza na yango mais yango esengo na biso ce n'est pas que se comparer mais ye alinga boto la titre ye alinga sala titre boye yango te ezali important te
oyo ezali important musique na biso oyo ezosepelisa biso. Bandeko, coup de chapeau na ndeko na ngai Rive Kono. Bandeko, to appuyer ye. To appuyer ye. C'est un frère à nous. To tika bo kabwani. To tika ba pense wana ya kovanda vanda. Et puis surtout bandeko na biso el ba visike nima. Tu inanga bo bateli mosi. To kalaye nzola, s'il vous plaît. To zola pangi eto. Nalobi to kalaye nzola, to zola pangi eto. Ndeko na ngai zola to linga ye. To ndima ye. Beba ndeko na ngai po yo linga moto, il faut déjà omisala na bolingo. Faut te kalaye nzola. Bongo yo ko linga. Na konda nzola kulendi zola ko. Na konde nzola enjona to bange mambote kulendi kunkuikila ko. Oko ndima kaka ndeko na yo oko accepte ye soki kati na yo bolingo eza deja. Osala kadina na bolingo. Okozala motema munene ya kondima pe ndeko mususu. Yango na sengi bino bandeko na ngai toza na bolingo. Wana zali ndeko na biso to linga ye, to accepte ye. S'il vous plaît. Tola na ba futilité te, mais tola na musique o azosala. Parce que tout ce qu'il fait là, en réalité, pour qu'à vendre musique na ye. Et pourtant musique yango zeli ko sepelisa biso. Donc tout ça la te que toi empêcher musique wana. Tout tika musique yango et salema. Je pense que sa père va se retrouver. Mingi pipa vandi basa ko critiquer ah mais il y a la tikitoko te kala za ko leka ye. Et c'est ça ya autre ça na besoin. Vandi no ndako journée zo leka, ozo loba, ozo seka. Et c'est ça l'important, c'est ça le bénéfice ya musique tout ça ko linga. Totika ko vanda to kanisa ke non mais pourquoi il y a saliboy? Pourquoi il y a saliboy? Ba penser wana yango ndezo boto ba penser ya mabe ezo kabola biso. Yango eso bo makambo o e fallait salema ko sepelisa biso. Tant bomaki yango esengo tozangi yango. Bomoni ke azalaki kosala eloko ya bien po esepelisa biso. Eloko yango yango sikoyo ebimi. Les lauréats de la SAP. Bandeko tozo kolanda yango, tozo mona esengo na yango. Manu Lukombo kuna Pointe Noire. Manu kimbote kiako. Mbote na ngai na Maître Chérigé na Maman Mimi na Lyon na France. Mbote na leki na ngai Pasteur avandaka awa na Londres. Leki wana ler moko Lindanda, Pasteur Lindanda ler moko amona naka, ler moko amona naka te. Bandeko na ngai na bakseli kamuke sala ngai sengo na mikolo eleki na bimaki na Brixton na kutra na mutu. Alo na pesi mutu na ba directive abengi nga na komi pene ya ko récupérer nga na rea bis na bino awa. Apesi ngai bis oyo azwa nga bima premier te okita kuna na ngambu côté ya McDo. Na moi tango na bimaki na parler na kita
na koma esika ndeko na kokitela va biso na eleka po abunga te nakutani na ndeko moko juste en face ya Barclays Bank. Ndeko wana azalaki koprêcher na Kikongo oyo ya biso. Tangu ndeko wana moni ngabilanga fumuke mena ngabi mena yoki yoza koprêcher na Kikongo. Il fallait na telema na filmer ye po bomona yango lelo. Na bisi na kende mbango nazo mutu kaka minute nazo zonga abila kaka dia ambuko nda na tembangu na telemi wana kalapete mutu na komi ngabino tosonga ndeko za nazo azoko prêcher na Kikongo. Ndeko na sepelaki na courage na yo ki ubimi na nzela ya munene oyo mboka oyo bato balobaka munoko na yo ti bazoleka. Leki na ngai Ricky, Pasteur Ricky, ndeko wana soko tali video oyo okomela ngai parce que fana lo bakombo na yo baye ba nani oyo yo na monaki mais kombo na bosani yango. Nayebi ke bandeko na ngai soki bomona ka video na ye ebele bako pisanga kombo na ye mais esalinga pasi ndeko na nga moko kombo na ye na mutu na nga na garda yango te. Nazomeka kokanisa ya na mwata nazoloba awa mais ezoya te. Ndeko merci mingi na musala wana zosala obimaki oza koteya bato na Kikongo mindele bazoleka. Omoni ndenge nzambe asalaka. Nzambe abimisi nga na ndako na ngai naleka kaka esika poteza nzela na ngai te esika wana. Nayebi te nini ekendaki na ngai nakenda na pharmacie ya boot. Tana bimi na pharmacie fana ekapa ozalaki wana mpona kata na ngambo. Nzo ne die alingaki nakende na boot mpona zonga na mona yo parce que sona katsaka te na mona yo te. Ndeko soko yoki ngai otali video yo merci ya mingi na acte wana. Nalingai kaka na zonga na bana ko traduire na anglais oyo zaki koloba. Ne fût-ce que pour 20 minutes et puis to filmer yango. Ndeko na nga kolo batela yo. Ba courage wana ya yo yango courage ndeko Rive Kono azana yango. Albite que il est congolais de Kinshasa ou congolais de Brazzaville. Non, azali simplement angolais. Grandi au Congo, Congo Kinshasa. Azape mutu oyo alingaka sape. Azape mutu oyo alingaka mondi wana ya bisengo wana. Alors azana ba capacité wana ya kosala eloko wana. C'est tout oyo azali kosala. C'est tout ce qui azali kosala. Esengo wana loko ezokita tosala ngo sute ezanga biso te. Donc Congolais Kinshasa, Congolais Brazza, Angolais Kikongo. C'est juste ça. Ndeko na ngai tilo pe le pape. Est-ce que Hollandi ndenge na limboli yango? Donc ba fitilité mususu to tika yango ezali nango importante. Manu George Sandi nzevu mulanda winanga mukona sa sudingini nanga. Ezali kaka pona ko faire comprendre bandeko na biso to se prendre la musique parce qu'il y a un bénéfice de yonsa so esengo. Tango ezobeta tango la tekeno kitoko na fete ozalaki okobina ekosala yo esengo. Yango eza important. Tango ozala kozobina ozala teke no ozobina pona nyarkos te ozobina pona esengo nzembo oyo azoloba maloba eza na nzembo. Maloba wana ezokokana na peut-être elamba peut-être na posa na yo. Yango oyo tolingi yango nde tokumisa. Wana mususu etikali to considérer yango te.
parce que ndeko Niarchos asi akufa déjà. Biso oyo totikali, biso il faut toyana esengo. Oyo c'est que esengo tozala nango pona temps oyo tozala na bomoi, tozala no vivant. Bandeko yango toli nazaki nango na pesa bandeko na biso. Bandeko ba comprendre que ndenge tokoli ba kosa biso te na bato mususu. Ki to kotana ba fidelité eza na ngotina. Mais to comprendre o ezolobama. Panyama mfula papa forme endiona bisiginima. Pangyani pe. Oye tikali to kipe yango te. Parce que beaucoup changer bikolo te parce que nebi bolingo baza itana mitema na bino. Papa forme na ebi bolingo na yo. Bisiginima unangire. Tondi mape bandeko mususu. Makanisi wana taba lobby toyebi ke no alobi na ye bongo te. Donc to kipe yango te to ignore yango. Na to la siko album ya Papa Forme. Ya ona to la Papa Forme. Nzembo wana ya Kikongo Papa Forme fula. Na to la nzembo wana. Okambe ya tu bonge bisiki ni mauni na ngenge. Na to la yango. Kembote koka na dia ukulu dene Kongo mwa ukulu muna nzaya mpimba mbweni kiesi watu mokene omoyo kwa mangeni nanga mikolo yo bokomona kaka semeni lelo lobby ata mwa 4 mwa 5 video na kotila bino po bo récupérer mwa tabo moninga te. Merci mingi obaki na souci na ngai nazali ezali kaka ba empêche mais salamaki loto masala kembote keno